que batabiro vraiment au tozana bango to éviter bamsusu bazana pour nous critiquer doyen pour na landa kineti ndeko na biso Pironger na landa kineti bazolo baké doyen alimona longwa ça fait 2 ans. Alors en plus que alimona kumisa we raté ba o ya kumisa kana ba finga ka wera akende lela epa na bango bon. C'est regrettable parce que Pironger oyebi wengete nazo yebisa yo eza mbala suka pe mbala libusu oloba biloko na salté wana oyebi wengete oyebi alimbonda kota otite oyebi pe le roi de la forêt kota otite peut-être ne bala tabina bilamba na triomphal kuna étant que les enfants de la rue Tibokoli et na formation de la forêt encadré bino lelo comme non commis remercier Nzambe peut-être ba makambo wana batu basaliki ekomati ba niveau wana ba alimbona oyo ngo négligé roi de la forêt vient na biso ya tiabwala do ya makila ata wenge kufi ata nini saliso nini wana zande ona biso tozana na pasi ya biba pasi nini baleki na doyen alim pour que epesa bien doyen abeta erabeta sisi akiti de contre mur azo pensa mutoki na pese papier mouchoir et après na mona Sarah chouchouna baya vraiment basengi pardon et pas doyen babike doyen limbisa biso ne to kosela ka makam makambo zakaninya batindaka biso batindaka biso to kosela makam mais limbisa biso makambo zakaninya balinga bafukama ngana boya bafukama na bike no bofukama te ici les doyens limbisa ba petit na boka na masolo alobi non pas de problème ba petit sur na boke na bino bo continuer musana na bino nende bakina azongi wengete alongwa wengeti. Le problème c'est quoi? Grand frère a en suspension indéterminée et pas de la forêt. Il y a wengete mais et pas il y a grand frère de la forêt parce que ayebisa bureau ya wengeke ils a problème na bino ils a problème yangai étant qu'il y a na lekinai. C'est l'autre qui mbebanini a manka ka epanaye. Bon, j'ai trouvé ça qu'ils en ango eloko moko ya de la forêt kaka ayebiki petit frère naye petit frère pa ebi ya naye c'est ça pour nga na ebiki azaka na suspension pe yango pe ayebisa ngai na zelatim ko de la forêt obenganga soki aleka na misa baki nona banzembo na kosala boye il faut werane à soutenir ou bien j'ai même piana à soutenir ou bien les autres leaders ya wenge ba soutenir c'est ça. Et en tout cas ba image o ndeko biso musika sika salaki eza vrai à se mentir te donc ba image au bomoniana de santé ya doyen ndengeza abanda ikolobate ngape na zai vraiment surpris et ba benga rapidement na kende abanda vraiment kolobate bon et loko bana poto ba sali vraiment yangonde sala ke doyen ba la première soin pour abanda koloba en plus RT et susu et loko sala qui te remercier RT place à bonne chance RT wata ninga zo bunda et loko atindela doyen yango sala ke non ba mekaina ba première soin ndenge doyen siko akomi koloba mais santé zaka ninga zaka bongo na epe o botikala na le style et l'unique bater o bomonaka e bomona ndeko na biso Jafros bomona pe Alimbonda donc mais Alimbonda il a fait beaucoup par rapport à ndeko na biso Jafros donc il faut bozala rapper na souci ya bato wana pe bazala moi bien na vie. Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreux à nous suivre, toujours partout dans le monde entier, à travers CL News TV, mon pépé Asika. Merci à toi, Christelle Larose, Mamouni Renium de la presse congolaise. Merci aussi à nos fans, à nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier, à travers votre compte site au Bolinga Kayango Mingi CL News TV. Kanena Penga Rabino Bossa Abiso, toujours confiance. Le fait que Bossa Abiso confiance, c'est ça, la Abiso, toujours plaisir, il y a trop kozana babone na biso salutations un grand salutation na babone nyonso ya CL News TV. Merci aussi à Airmax Tadi, merci aussi à Gola Mayala, merci na ba nyonso bazala toujours prête na biso pour na kolanda ba information topesaka bino.
lelo to na rubrique na biso ya Art News toza parabongote toza toujours ana pour nous commencer no ba news bien so boyebaki que notre doyen, on l'appelle le doyen Ali Mbonda, azalaki gravement malade. Toko ça la analyse bongote so ki toluki ba proche na été, toko ça analyse bongote so toluki ba famille na été. Donc aujourd'hui, je suis avec son petit frère. Avec lui, on va lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe au fait tout le monde a publication qu'il est vraiment malade. Soki vraiment malade. Merci à Papine Zola Messo, merci à toi Christelle Arose, merci à Rokar Miesi le mineur garçon, merci à Christelle Biangani Bionchou, merci aussi à Noëlla Mbala, babi moi na Tchachumbala Kashogi, babi Power. Merci à toi, merci la confiance pour ça toujours là Master du Soro Fongadja caméra. On va prendre le frère, le cadet de la famille. Bonjour déjà. Bonjour maman. Bonne santé. Santé bien? Oui, on se présenter na baino so bae bioté déjà. Oui, moi c'est patron Maui Simbambo, le petit frère de Alimona propre et le cadet de la famille quoi. C'est ça. Na 8e enfant, na bon biso. Alimona aza 4e. Nga naza 8e ba o balandi alimbona ba basi après nga moi donc le seul petit frère azana ezaka ngai toza maman biso Albertine Sengi papa nde atika biso ça fait longtemps c'est tout quoi. Oui au pes déjà combona qu'est-ce qui ne va pas tout le monde a ba publication ba bazo publier que doit alimbonda gravement ba mso ba tcheza na urgence azolobate yo attend que ne connaît au quoi ça qu'est-ce qui se passe en fait. Oui en tout cas ba image au ne kona biso musika sika salaki eza vrai à se mentir te donc ba image au bomoni wana nde santé ya doyen ndengeza abanda ikolobate ngape na zaive ma surpris et ba benga nga rapidement na kende ki abanda vraiment kolobate bon et loko bana poto ba sali vraiment yangonde et sala ki doyen ba la première soin pour abanda koloba en plus RT susu et loko sala ki te remercier RT place à bonne chance RT wata ninga zo bunda et loko atindela doyen yango sala ki non ba mekaina ba première soin ndenge doyen siko akomi koloba mais santé zaka kaninga zaka bongo donc c'est ça quoi. Oui aza hospitalisé en hôpital nini ou bien déjà za jananda ku ma loko makokieza tende bosala que balandela ki à partir yanda. Bon normalement bino mo boyebine zalaka musapi moko ko sukola elongité aza vraiment hospitalisé parce que ba dépense wana ya ba refana na hôpital en tout cas toza nango te pour le moment ya on tozolela lela lisungé pa ba o baza nango ba mekana okokela doyen na bango alimbo na mawa ba mekana okosungaye pour que azala na hospitalisé tozoke na ga bonde kona tongo na pourquoi tozongi na ndako parce que mbongo ya ko fanisa na hôpital kuna ezate. Oui bon on va na hôpital ezate Alimbonda aza doyen quand ndenge bato nyonso bayebi de partout dans le monde entier que c'est un doyen na sa kana pe émission kala mingi te awa azaki na préparation album et abaki kala mingi te zobima mais alela ki passe que bazo reconnaître était na on soit sala comme accompagner ba musicien presque ebele mboka na biso à part kozala na wenge musique à maison mère parce que waneza esika suka o asaki de part nae maintenant reconnaissance obino bolingra famille bandeko c'est ça juste na domaine. Bon doyen ko reconnaître ba bien doyen ba bien fait ya doyen. En tout cas, on a un problème de repérer na culture na ba ministre ya Congo, bango baebi comment il peut faire étant que l'État congolais et là on a conseillé la bater na bango au ba mesana ko sepela na et au botikala na le seul et l'unique bater au bomonaka et bomona on a biso Jafros bomona pe Alimbonda donc mais Alimbonda il a fait beaucoup par rapport à on a biso Jafros donc il faut beaux à la rappeler na souci. Il y a batouana pe bazala moi bien na vie. Mais ça la bien la vie na katiote mais ya uteki na ba orchestre msou. Est-ce que à ça l'album déjà qu'il n'a que ba kana comment dirais-je place au ba reconnaître à bateau qu'il n'est pas chaka Congo et debino pour qu'il ne place ba reconnaître à ba musicité.
tokoki kokende pas tchaka te parce que tchaka ayebi alimbonda bien. Alimbonda premièrement aza mwana oyo abotami na wenge akoli na wenge ti siko aza na wenge. Pour un album, il faut JB Pianato ou Ranson va permettre que non, cette fois-ci, Bater Nabiso et Wenge, il faut à ça album pour s'y retrouver. C'est ça. Il y a une décision à cause de l'album aussi longtemps où on a permettre JB Pianato a permettre mais déjà longuat. À longuat déjà pas oui ensemble, ça c'est pas oui ensemble. Le bac qui va partager même moral mais batunyo sur la fan baby que azala soukuna. Molo belinga mutuna ebisio le seul petit frère na pe on azaka influent na Wenge. Azongi Wenge te alongwa Wenge ti. Le problème c'est quoi? Grand frère a en suspension indéterminée et pas de la forêt. Il y a Wenge te mais et pas il y a grand frère na de la forêt parce que ayebi sa bureau ya Wenge ke ils ont problème na bien ils ont problème yangai et tant qu'il y a un lekinaï. C'est l'autre qui mbebanini a manqué qu'il pas naïe. Bon, j'ai trouvé ça qu'ils en ont et là comme il y a de la forêt kaka ayebi petit frère naïe petit frère pas ayebi ya naïe c'est ça. Pour n'anga ayebi ki azaka na suspension pe yango pe ayebi sa ngai na zelatim ko de la forêt obenganga. Ce qui a les cas d'émission, il faut à soutenir ou bien même piano à soutenir ou bien les autres leaders ya wenge ba soutenir c'est ça. Oui, ikambo ya banzembo. Alobaki nanga na émission ultérieurement, je sais pas attends que son frère alobaki na fona kende ba reconnaître banzembo nanga il fallait ba ndo futangai ndenge ayokana na batumso. Est-ce que vraiment ça leur wana dia bandi oliango ko? Non. Nano ba connaître banzembo na été wana ce qui a le baki bongo et ça on a problème ti il faut pe nyoso nga nazo pesa na de la forêt parce que yende azaka alpha omega yandenge na bango ya wenge maisonnaire banzembo na oui atala composa 4 chansons chanson ni na chanson Cressoi oya sola bien première chanson oya sola bien Cressoi tengo wana Isaïe ma personnalité l'ange de l'île na laquelle il est aujourd'hui sous caresse na associé valable Anissé Boulabanga o ils en attend présent mi balena donc ils a banzembo ya doyen alimbonda neti ba krini ni oyo yebi grand frère nayo asala o s'appelle succès na mboka na ah ba crise belé vraiment et surtout une intervention rapide ba crise belé na ba laquelle il est ba crise belé na ba sola bien ba crise belé vraiment Bill Clinton a ebi c'est Léo a ebi ba animateur nyos o baleka na maison mère ba ebi ba kini doit appeler ça bango moi écoute ya redevoir on ezate parce que wana et comme la loi polémique mais ba frère wana ba ebi ke doit aza batteur seulement aza batteur compositeur dans tout monde na Congo en plus à créer Rabakri donc aza vraiment bien formé Alimbonda. Mais bato réclamer que Alimbonda ebi ko gérer te ana gérance te Alimbonda zo ebele na wenge musique maison mais a profiter nango te asalela yango te azo ba mituka azo mambobele mateka sala balo yenge donc bato bele ba ebi ndenge Alimbonda est-ce que bino tant que bande connaît conseil ni bo bande ko pesa e pona parce que bato boko malelo o we ranson na sala e lo côté parce que bato akcha ba commentaire au moins la we ranson na sala que oui, on s'en appelle ça mituka, a même ba poto, mais il y a parce qu'on s'organise en tant que famille nae au kolobani par rapport à parce que vérité bako ça ngote bi YouTube ya bako bimisela yo vidéo ndenge Alimbonda ba bande ko pese bilong na za na poto ne banda sa maramna. Bien sûr, merci. Ndako la témoin ba place Tangara, Izate. Biso na wenge même inga ndenge to défendra les rois de la forêt ou bien président Jibin Piano papa chéri yemo papa chéri a évité que non les calmes na quelque part azo défendre nga bien yemo de la forêt a évité que les calmes na quelque part azo défendre nga wana et ça vraiment idéologie ya wenge na ko le kanabika au moni vraiment le pango de la forêt sombela nga boye mais au fond du cœur et ça na ngoyanga ti nous surtout ça la pour que to défendre les rois de la forêt quoi. Bon, bah bien net, bah bien oyo bozolo ba lo bakana. Quoi na grand frère nanga. Il y a des fois bah voyage, je me suis outa poto vraiment quitter vraiment l'aéroport boy. Bilama bozona bino. Mais $10 ou bien $20 via comme dépendre sous na yo lek muntu atika na Kinshasa. Donc ils en ont
problème ya ozala te ke non bien to critiquer leader ben non ba va je me suis arrêté boké bobeti bozongi eza te ke non il faut mbongo so yindeni so yinenti pona esquisse pona organisation comment je peux dire pona organisation bien sûr même inga dans l'organisation on a bien grand frère ceux qui a s'organiser peut-être c'est quoi entourage ba o ya tambola na bango soit pour nga ebisanga ke oyo nga na ninga vraiment na sala na simba ngo te na ko simba nga $100 $20 $50 $200 mais oko lia boyo ko tamola ko lala boyo bani ti o mona yosila parce que on a ko se organiser na somba parcelle ou bien na sala boyo na zongo wapi depuis ce temps-là nazela toujours de la forêt de la forêt car à reconnaître nga parce que na yebi elo komoko wana doyen mutayibsanga na yebi elo mo de la forêt loba nanga un jour non wana ba série intervention rapide ba série to préparer vraiment ba séparation après to mo préparer intervention rapide ndé elo quand na bossa na ngote malgré j'étais petit ayibsanga de la forêt ayibsingai en tout cas alimonda so ina pasoli nguba o toloba ko teta so ina pasoli nguba ebimi misatu na kati donc ebimi 3 mbuma na kati moko na kopesa yo de wana ngandi na ozwa donc aloba on a kimukolo etanki epangi mo ayebi ndenge alobelango donc c'est pour dire que ba raisonnement na pe ba assurance wana ya onde doya zala na que un jour grand frère nanga na ba pasi na bisengo à reconnaître nga c'est ça. Oui, à reconnaître et n'a pas si na bisengo mais bosu appelle quand même il y a Yemoko Ipe de la forêt à Bengi déjà doya limbonda pour soutenir parce que azobela makas déjà bon na en tout cas appel il y a roi de la forêt na nous tous vite ou bien azamba contact na bisoté peut ou bien atinda ki bato biroté ke baluka biso parce que bata biro vraiment au tozana bango to éviter bamsusu bazana pour nous critiquer doyen pour na landa ki neti ndeko na biso Pironger na landa ki na ti bazolo baké doyen alimona longwa ça fait 2 ans alors en plus que alimona comme ça ouais raté ba o ya kumisa kana ba finga ka wera akende le la pas na bango bon c'est regrettable nandeni parce que Pironger oyebi wengete nazo yebisayo eza mbala suka pemba libusu oloba biloko na salté wana oyebi wengete oyebi alimbonda kota otite oyebi pe le roi de la forêt kota otite peut-être ne bala tsabina bilamba na triomphal kuna étant que les enfants de la rue tibokoli et na formation de la forêt encadré bino lelo comme non komi remercier nzambe peut-être ba makambo wana batu basaliki ekomati ba niveau wana ba alimbonda oyo ngo négligé roi de la forêt za vient na biso ya tiabwala do ya makila ata wenge kufi ata nini saliso nini wana zande wona biso tozane na pasi ya biba pasi nini baleki na doyen alimbonda wana vient na biso ko kabola biso na ya tam komoti de la forêt alimbonda za petit na yo ba patati patata nyonso wana ngana trouvant que za na ngolochi parce que j'ai trouvé non comment je peux dire na matanga ya ADT Yankipui ba o nyonso bakosela doyen makambo o epesa okanda eza petite sœur na biso Chouchouna na petite sœur Sarah bayaka na place doyen bana pour samutoki et après ko betana likola podium ya matanga ADT Yankipui bayaka osenga doyen pardon baloba nini doyen excusez biso na o nyonso tokosela kiyo batinda biso tokosela yo balinga fuka ma devanga devant pe alimbo nangana tem sabana sabana fuka mate makambo bolobi o il fallait bolobango devant les rois de la forêt mais bino bolobi on devant roi de la forêt tesko ya ko baneni ke bokosela kina ou pas donc c'est ça quoi de la forêt wana petit na yo petit en souffrance o ya zolo ba moi na bino asuka donc yo za père et tant que père avant batumsu basala yo nde falo sala ne ba oposa biso ba question que yo benga ou pas izo sala biso pesoni pour zomona yo nde père tozala na yo à tout moment yo so kufeli biso tozala mais biso so to kufeli to mona ata lisungi mokote ya maison mère quoi to kufela ba ko to kufela ko na biso uta ko 115 ans kala minute obota maman Albertine
auta okufa to mona ta lisungi mo ya wengete mais ba eba na bango bon to kufa la grande sœur oyo babwaka na nzemba doyen Régine Madila o doyen Landa akufa to mona pe ata soutien mo ya wengete to auta okufa la pe oncle o Landa mama Albertine Sengi to mona pa ta soutien mo ya wengete alors nyonso wana isa regrettable mais bo yebake doyen Alimbonda aza vraiment utile ceux qui au boy utilité naé so ok na ba okobi naé ok na boîte okobi naé na ba œuvre naé o sala sala quoi wenga ensemble na wenga maison mère en tout cas bon raisonner ba bien fait Alimbonda oui et loko au toucher point moko wana et déranger mitema ya bato o ba Olanda biso soit disant Roger azoloba que Alimbonda akende kolela za suna wenge musique maison merte Alimbonda betela ba jibe mpiana papa chéri abetela ba héritier Watanabe abetela ba Fali Poupa parce que émission na salle ya kumisa tous les émissions ba faire rigoler à Jésus de nuance ba tout abetela bon pourquoi Pirojako loba likambuya bon sans pourtant vérifier bon ngana ko regretter isa au moins mamsusu to lobaka ailleurs si batum sous bakenda ba menace ba journaliste ba menace ba te belé na maison mère msusu isa commandé pas de la forêt na côté la wirati kepo aza grand frère nangati na yebi ba raisonnement moko eleka la samba étant que ancien donc na yebi bango vraiment bien bon Pironger akolo bana na sentiment na yi yango to lobaka na bino ba journaliste que en tout cas, il faut que pe mutuni no koki vraiment kopé sa micro na epo ayeba komani na koloba eza mutu mususu azomona azofinga papa mais azoyeba te ka ofinga papa et ya talon na télévision boye moi comme ya solo na finga yo ma papa nanga donc c'est ça makambo Pironger alobi wana vraiment na ebité roi de la forêt soki étant que fait tous à tout moment soki osa ndeni pona Pironger tokoki ko menacer te po aza frère ka ya biso yo mon père Olanda ki Pironger bandinge aloba ki pa ya Yves aza pire petit na yo donc Landa est vraiment bien oyo ka Pironger ndinge aloba ki et ça est vraiment bien ti et aloba ki ngo même ma ya mi souvenir tanga ngai vraiment Nathalie na obiki au juste au Pironger aloba c'est quoi grand frère aza à mort musika sikana musika kuna mutatindela ki image wana eza vo 20 ans na emasa pushina no bana ba yakangingi ngingi kasavu baebi ba onde ba bimisa ki première soin ya doyen ba bimisa $60 ba kine na hôpital abondeko après biso bandeko musuto ya ndenge ba benga biso en tout cas esalenga vraiment bien te Pironger ya koloba ba buzoba o loba ki wana eza bien te mbalasima en tout cas ndeko na ngai na habité mon le roi de la forêt tant que père na biso soka répondre ondeni so répondre nini assistance to ken likambo ya assistance parce que tout le monde est toujours prête pour na aider batu ça c'est héritier Watanabe la poulka motona tembe comme on l'appelle souvent héritier Watanabe motona tembe ya salaka toujours wana to batana ba difficulté ba monde ke batna so ba boak sibiso lui est toujours là ba bien qui ça toujours présent pour na ko satisfaire ko ça toujours ba plaisir assistance nae apesi-moi quelque chose comment est-ce qu'on dit que héritier Watanabe quoi comme ça quelque chose bon le premier pour na soya ya doya Limbonda. Oui, merci. Héritier Azande oyo vraiment bazola tisa vraiment mukumba ya nae. Bon, héritier kukabaya héritier pe ko sunga doyen c'est pas la première fois. Héritier bando sunga doyen banda kala banda vraiment kota wenge parce que vient ba tambola na evi pa pesa ba relation na ba poto kuna. Ba faire gola ba ebi bangonyo subazana na wenge ba ebi doyen babola muni na sala bango. Bon, pour l'héritier bazola tisaye doyen dans sens nini parce que yende bon biso to trouvango wana ezana ngoka kama sanoga ndenge batumso balobaka ngana ebike tout le monde onyo sobaleka excuse onyo sobaleka na maison mère baza vraiment nos frères malgré bimela bango na banda kuna bango te mena na droit pe ya okende na banda na bango pe na lali pe na li basi na bango baba semeki nanga. Donc, ils ont bon. Bon, pour l'héritier, il y a vraiment tika bisoti. Héritier vraiment tika bisoti.
yende toujours azala qui vraiment oh ya sala qui vraiment malgré comme nango à la fin na bana poto o batinda itindaki yango nde esala qui doyen azoba premier soin mais en tout cas tous a besoin les sungi tu as besoin les sungi via za besoin il faut amela vraiment bakisi ebele c'est on ne ba komela qui est donc tous a vraiment na mbongo ti lobi era beningai bon bosungaka bosungaka so bosungi vraiment esala bien via za mbongo ti en tout cas on a pena zaki na mike na o batinela tinela biso presque à la fin mais aussi il faut là vraiment esala pour que bon soutenir grand frère il s'agit vraiment mutama wasuka monani donc fait déplacer grand frère ya olongole à atteindre même Europe ça sera une bonne chose vraiment c'est ça donc on a besoin de soins appropriés à l'hôpital moko ya bien o ba olandela maladie yango ezanini faut te ba pe maladie non Hermas t'a dit te ba maladie yango ezanini et loko vraiment ni ezotungisa e parce que mtu soko e azobela ka bon peut-être moi fièvre peut-être moi lo momke et loko ni ezotungisa e vraiment bon et loko ezotungisa doyen eza maladie sida te eza maladie o ezotungisa doyen premièrement eza souci parce que azo travailler te a omelitron en suspension, azo travailler. En plus, azana moyen ya vivre te. Ok, ce azo travailler, azana moyen ya vivre. Yé akenda ki pas héritier étant que petit frère naie, n'attend azana suspension, a boyna ou qui tolé de gauche à droite, pour so a tolé pe de gauche à droite, ba finga kaka wera. Ba finga jibem piana, ba finga wera, tala ba mise na bango kutu boy. Alors c'est normal n'attend waza pierre il faut atoler baninga na o baleka na wenge yango akenda tolé héritier ko tolé héritier et combien non ya combien pas héritier era kenda ke pas fabricas est-ce que comme pas fabricas era beta akenda er mo pas robino mi se ba ebela ka na evre na ye ako robino pas ko là. Ah, vieux bête moi mouké pour que. C'est un pas bête na générique. Donc mission ba ebela ka na evre na ye akobeta na ye mais son maison ezani ni maison mère. Ndete mo na pe ba lo fombo avec la batu nyonso. Donc ndako na ye eza maison mère vraiment oyo batu ba ebeli eza maison mère. Yemoko de la forêt souviens-toi place mo boy obeta et l'anganalo na moi n'a pas si donc c'est normal et l'anganae alors na vraiment na moi eza wenge il faut abuka pe na wenge nde tozo lela boye malgré ndeko na pi ronger bozo critiquango bon eza na ngo ile côté tokoyo kapeti tokolela parce que ndete na biso tolonaka eza wenge c'est normal de un peu na tango na pas il faut to buka pe ka na wenge. Donc c'est ça quoi. Yo en tant que petit frère, na message à Pi Roger et l'on senga na wera asa à Pi Roger parce que ça le passe. Et l'on lo bana wera pour na Pi Roger na caneti à Pi Roger. Bon, de la forêt, le roi étant que notre père, Yoebi. Pour peut-être y a des porte-parole, bah c'est porte-parole. Est-ce que porte-parole a que le baba propos et a bon na télévision? De la forêt, premièrement, et là on a le banana wingé, tous en atina pour porte-parole, parce que na maison mère, bah fanatique, il y a les rois de la forêt, bah on va porte-parole à Ouira. Tout le bagarre les bons et les mauvais. Donc tu y es, bah tu défends tout. Donc on a maison mère, tu as besoin de porte-parole, porte-parole sur le lobby Pironger. Bon bah viens dans Rodjani, que je sali. Bah viens dans King Tequila dans Lobani. Bah viens dans Biblos dans Lobani. Bah y a Elliot dans Lobani. Donc wenge vraiment maison mère tout ça kana pour ça vraiment y a porte-parole ti. Voilà na bosani wewa yoebi. Wewa yoebi. Bah Sankara de Kunta oh vraiment a kanga vraiment monde entier. Bah bete la batumsuku na ba coin pour na Sankara de Kunta to Lobani. Et vous autant il a Pi Ronger. Na ignorer Pi Ronger te na yebi aza moi na ya de la forêt et tant que ba oyo toujours vraiment orphelin et non ba l'enfant de la rue. Ti l'enfant de la rue de balet c'est ba polo ti comme le Pi Ronger. Ouais. Bazala et baza ebele ba msusu ba vaja ba kadogo manzaka ba oni manzaka baza ne ebele à la samba. Baza ebele ba msusu ba vaja ba kenda bangola et tant que de la forêt encadré bango dans les bombes les lopé ba koma batu.
Bah toi à l'époque bah pia ba on valait te même ba critiquer biso orchestre ba chege banini mais tant que le roi de la forêt pe mutamawa ne a formal le baza o baza ana ceux qui pironger à lobi bon na lo banini que non père apini ou parti de la forêt les kinayo opinira kraye asala kilo oti pe ceux qui azo beta masolo na yo mutu mususa yambate mutu akomeka ka ko yambaka masolo ka ya doin na de la forêt doit abaluke la caille. Donc c'est pour dire que azalaka toujours na posa na omakasi. Mais yo aussi là doit na mutema. Na ebité c'est long ndenge batu ba monaka. Mais wana za petit na yo. Bon pour na pironger na lobité que opiniri. Na lobité que osala so ndeni. Mais osala ka pona leki na obakosi la mambebele pa na yo. Mais kapé ko sala ngwe pa pironger. Mais c'est quoi message ya chouchou nana Sarah? Pourquoi pas ndebe ko senga doyen alimbonda bolimbisi na ndenge ba kosele makambo parce que na émission nanga pa betaka na sola ba danseuse mo ba ka kosele makambo mais ba senga kai ba pardon pourquoi pas bango ba ke ko confesser mabe na bango oui ranson igwelo kwa zaka papa ya biso nyonso parce que lui c'est notre papa à nous tous azana motema ya malamu ya kozana na biso ba journaliste parce que solana biso comme jamais donc papa na biso donc pourquoi pas ko basula po oui ranson azwa motema ya mawa pona ndeko na biso doit alimbonda pourquoi pas bon wana na kolobate na lobate na sens na lobana sens que au moni de la forêt au biso toujours le balelo que ba petwana ba ka o confesser ba ka o singa ba pardon de la forêt est bien honté a bien honté dans un sens que parce que et salement na butu de la forêt joue kaka ya matanga ya ADT en Kimpui et bazo beta na ba segel kola podium parce que wenge BCB chez maison mère to sangana toujours beta matanga et tant que matanga pour que épée ça bien doit a beta era beta 6 à Kiti de contre mire azo pensa moto qui n'a pas ses papiers mouchoir et après na mona Sarah chouchouna ba ya vraiment ba sengi pardon et pas doyen ba bike doyen limbisa biso ne to kosela ka makam makambo zakaninya batinda ka biso voilà batinda ka biso to kosela makam mais limbisa biso makambo zakaninya balinga ba fukama ngana boya ba fukama na bike no bo fukama te ici les doyens limbisa ba petit na boka na masolo alobi non pas de problème ba petit so na boki na bino bo continuer musa na bino ndé ba kinda makambu o ba kosaka isa de la forêt ebineni ba ebisaka e ba mamunyo sokolo ba télévision bo était alors de la forêt ebineni ba ebisaka yo mais ezalaka vraiment créé et pas ba petit sœur ba sengela pardon parce que doit ebisanga ki babana ko déranger place ba fanara ceux qui na avion anda au déranger si ko bazo déranger y tant que mukolo a petit ba malo botika ko lo ba bêtise boye ils a bien te ba to fani to za le kolo ya vol bani bo ba bêtise botika après ceux qui Manchester ceux qui nani ba onyo swana yo petit ka ko lo baguna bon talara parce que bazo net vient léger par rapport il y avait nanga papi kakol pour moutonner te Manchester akepeki ça doit être yo pe longa kuna so ça va un peu to créer le système ngana ne ba créer buna bango ba créer wana bon ils a passe. Oui, merci beaucoup Isaka Passi, Komanasuka. Petit à petit à la fin de notre émission d'aujourd'hui, c'est toujours pour lancer un message. Nous sommes lingaka doyen, le doyen Alimbonda, en plus numéro de contact nayo nous sommes besoin de contacter yo pour na couper son soutien na bango, moba aide nayo bango et qu'elle directement et pas yad senga hôpital et senga mambo bien o lobe na biso maladie yango pété oyo ezotungisa maladie ezotungisa doyen premièrement ya liboso na souci na nous et betake makasi en plus eto basa se examen na hôpital kuna sucre eza komata bon tuber lisusu ya mikuwa ezonyo kolaye tuber ya mikuwa ezonyo kolaye en plus typhoïde sous tellement malade en qui n'a na ba Congo parce que ça qui na ba le mo buena gouverneur ya ba Congo ba kolela lela pour ba soutenir ye ndé qui na zulai parti à Matadi kuna
kuna azalaki vraiment traité te ezalaki na bapasi wana azali mpe admis même 100 francs ezalaki te na ndenge akomaki na Kinshasa akomaki na Kinshasa bakutanaki tout justement na Aimé Sapo ya bana ngenge Kasavu boyebi chinois noir les jeunes là vraiment il faut bato vraiment ya kotiaka na baprière na vovo ntango oyo mutu na biso Bill Clinton makitosha abwaka mingi vovo ntango lobongo alodia bino mo boyebi ebana wenge nde bango nde bato basala tout vraiment bamema doyen na hôpital ti bakanga image oyo bakangaki wana image wana na confirmer yango étant que petit frère na ye tokoki kotatone te nde santé oyo bomoni nde santé doyen aza nango santé oyo bomoni wana santé nde doyen aza nango mpe banda kokoka koloba ti sikoyo nde akoma oloba moke selon moi bakisi ameki mais esenga bakisi mo ya urgence non ezosenga vraiment bakisi vraiment urgence vraiment toza na mbongo te tozolela monde entier bana poto bino botika doyen te boza bato doyen boza bacongolais boyebi mpe souci ya ministère na bino vraiment mbongo eza vraiment eza te kesi na ye makambo na ye ezanga nayebi vraiment grand frère na nga bien nazala na ye à tout moment nga na fani na nginge na movenda on prend donc grand frère pe ayaka na tongo chaque jour ayaki pa na nga ala musika ndeni ya bola muki bien akei donc ceux qui naza pe na moi 100 francs na pe si ka bongo ni zalara yo grand frère na nga ezosinga vraiment mbongo vraiment urgent ceux qui moyen ko déplacer pe batama vraiment papa chéri yo za père spirituel na biso Nathan bino boza biso tokoli lati le roi de la forêt oyebi petit na bien wana za yo tient tozole kanabe cramboé ils passe vraiment poto moni to comme na sucre veki que soit passi to bisengo yoko boire bisoti bakoloba na yoku tolekisa page pona ni batuna comme ça na Hollanda émission batuna pona héritier kolobani wana mwana nga bolekisa page fi bakolekisa page te pona mamnyoso bakosela alimbonda etangi petit na yo aibike azipa na yo toujours même biso mama sera lobi aibisaka ki nga papa na nga eza weranson un jour aosala ilangaka eza ilanga bolona na pasi oyebi yango vie ilanga bolona na pasi lelo bato mosusu bakomobuka mbuma leki no basusi wana yango ezosalaki azala oyo aza bulele evi esala bien nzambe apambola mais baprière mpe mama paster mapata oyo biso na bandundu tobengaka semeki salela vraiment mwana na alimbonda aza vraiment gravement aza grave tous ont les jeté aza vraiment grave oyo aza na moi 100 francs ya rotinda et tant que mutu oyo aza ne pembeni pe na koyi ko encadrer vie na nga po moi mukipe abeta mbunda ba mikolo babina botindelanga numéro o nyoso bokotindelanga numéro doyen ezali mais nalingi sikoyo na ndenge bato bazo critiquer balobaka nalingi na mekana ko dresser grand frère nanga pour que tout tambola vraiment comme il faut numéro nanga isa plus 243 89 60 66 151 plus 243 89 60 66 151 wana numéro nanga soki otindi yebaki onyo soko tinda pe onyo sazana besoin sona doyen arsona doyen à tout de suite na numéro wana ezana problème ti téléphone il y a des fois il a la ipananga o yanga pe il y a des fois un mot il a la ipanai soki otia quelque chose kombo nanga ezama wesi mbambu kuka alimbonda pardon ma wesi mbambu kuka patron wana vraiment kombo nanga ya carte de lecteur comment patron est que fournisseur il y a métallique batupé a wani ya mamsusu donc kombo nanga ya wana doyen kombo nezaka alimbonda
Mbambu Kuka. Nga mawesi Mbambu Kuka. Donc, kombo ya papa na biso, que oyo aza na mwa lisungi donc akosunga na numéro 1. Merci, to comme Nelson Asuka. Ba merci na banani. Merci na pesi merci et surtout na bana poto o vraiment batika rabisote na nyos o basaila grand frère nanga merci nzamba baxela bino batomawa o pe bazanango en tout cas il y a encore le temps o bokoki pe kotinde la biso et ko sala bien héritier bo watanabe en tout cas merci ndeko pangi et tant que to benga kayo yo to benga ka sa majesté. En tout cas, eloko sala qui merci vraiment nzamba baxela vraiment ebele na bande kopé o bazai vraiment contacté en tout cas o yazolo banabino boé ndé le seul et l'unique petit frère Alimbo na marambo Alimbo na sobo ngo landango bo benga na numéro on a pesu wana pas de problème vraiment na pesu ba merci et surtout na ba fa union sur la maison mère o yo bazo ya kotala doyen au bazo kelepe mawa en plus na remercier les sous ba pasteur au bazo prier pour na grand frère nanga parce que les lobayanza mende première salaire première lobiko ya mutu en tout cas frère Patrice na remercier bino na ndenge bocha leki na bino na ba prière maman pasteur ma pata na ebike yo e blessa yo na ndenge obenga vie o ebisaye en tout cas na remercier pe les sous etant que mère na biso maman pasteur na remercier pe papa Emenoso na ba mawanyos o bozo ke la ndeko na ngai na remercier lisusu Anita Babin la patronne maman ya petit patron etant que ma chérie en tout cas na remercier lisusu ba o nyos vraiment bazo ke la grand frère mawa vraiment na remercier bino nyos quoi merci. Merci beaucoup, merci à nos fidèles internautes. Bah bazal rawana bazaparaté, ce bébé qui est le kwasi ke koti, il faut balada yango vraiment na boké binyoso. Merci, c'était là le frère cadet Babi Mwana Tsuka. Ya ba limbonda donc apesi numéro no de contact na ba onyo so ba na mité mayamawa pour na ko soutenir beau soutenir mabi o apesa quand on dit que la main qui donne c'est la main qui reçoit quand tu donnes tu seras béni donc tant au pesa ba hero pesa mela yo au centuple parce que na ba tonton mususu ba maman mususu bazana ba mbongo bazangi biloko sa na ngo mais bosunga notre doyen Ali Mbonda tozela te moment ya pire po lelo nga na otinda 500 ya code nga na otinda 1000 ya boy nga na otinda ya kolatisa ya kolivanda bat ba mela non c'est le moment c'est vraiment le moment ya ko sungaye déjà topesi merci na la poulga déjà c'est bon merci de que Igwe de la forêt à Robenga j'ai bien piana papa chéri merci à toi Nebike Okobenga merci à Airmax Tadi na baby Lily merci à Papine Zola Meso NTP Prod merci à Rocard Biessi le mignon garçon baby un grand homme dans un petit corps pas comme les autres merci à toi merci à Christelle Mamou merci à toi Evelyne Moujanai ongolo basuni musika sika na lingi na bossa na ya en tout cas yonde vraiment tokoki ko bossa na ote na onyo sosali na ser na biso maman pasteur bête sauvage auto bengi na komba Jean en tout cas to pesi ba remerciement les sous belé maman zo continue toujours ko tia na ba prière na Saint Antoine oya bumbu en tout cas na makamunyo so bo sala ki pona ndeko na bino alimbo na ke monde entier et ba merci vraiment pour nabino merci beaucoup Kanabi merci babi tozana muntu moko babi mon sponsor numéro 1 Guilain le bourgeois Nzamba Loposo babi tâche nyonso elongwa onyo seza kwa tâche ride longue lala ba utaka poto bayaka donc contactez bongo Guilain le bourgeois babi partenaire kamingi te bomona logo munene comme mpanzi wana donc merci à toi babi bisiko na Luanda na pesio bambote merci aussi na ba abonné na biso nyonso ba abonné na nga nyonso botindela nga ba komo na ba commentaire na ndobwa kabino gratuitement parce que bozwaka vraiment tanabino pona kolanda biso. Je vous retrouve à la prochaine numéro de notre émission, alors restez branchés sur CL News TV, vous ne serez pas dessus. À bientôt, bye bye.